Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bolamuka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni ko landa biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bobi bongo ko landa biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Baindo Bolamuka ekoyaka o mabota mabino natina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basufa toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda nkita talantina nesongi ya nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine vutoka fumuki mbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bolamuka tokolikia tolobaka biso liboso na bino ezebe koluka kozongisa conscience ya bato ngai nalobaka tango inso kotala na komona eze biloko mibale ya kokesana regarde voir des choses différentes okoki otala kasi ozali komona te justement yango likambo oyo ezali koleka na mboka ya Afrika bato bakotalaka kasi bakomonaka te yango biso bana ya nesongi ya nzina fumukusu kia muzala mpanda na ngola biso tokotalaka pe tokomonoko soko tozali kotala tozali komona yango bomonaka makambo ya biso tokosalaka yango bomonaka baanalyse na biso yango bomonaka bareaction na biso yango bomonaka baaction na biso eyalaka différent o bino bomeseni koloba mpo nini bino bato ya vuvamu botambolaka a contre-courant justement mpo biso tozali kotala pe tozali komona ngai nasepelaka kozonga ndenge tolobaka tosala rétrospective ya makanisi bozongelisima ya mayemaleka élite intellectuelle bozali kodeteni responsabilité makasi po mboka ya biso République démocratique ya Congo en particulier pe Afrika en général tozali victime ya manque ya intellectualisme vide intellectuel ndeze ko causer du tort to pe anomalie pa ina biso baindo tolimbolaki na bamanaka eleki nature alingaka vide te nature soko akuti vide ako tondisa yango ako occuper yango topesaki bandakisa soko bo abandonner ndako sima ya mbula moko mbula mibale bokoya kokuta nature a occuper yango lokwa bino botika ki vide alors à chaque fois nature a occuper quelque chose a occupaka yango na ndenge sauvage bokomona ke lopango botika ki etondi matiti etondi nkasa etondi ngungi etondi bosoto po nature a occuper yango na lolenge na ye soko yo moto occuper espace na yo lopango na yo chaque tongo oyebi okomba yango oyebi okolopa yango oyebi otia bopeto na lopango na yo mais soko tiki vide natira koya a occuper endenge natira ko occuper yango ekozala lolenge ya désordre et pas ina biso homme de science élite intellectuelle bien sûr homme religieux homme politique basé victime ya vide idéologique kati na bango yango bozeli komona baye bautu libanda baye ko investir to ko s'investir na kati na bango mais négativement bankoko ya biso batikalaki koyeba te ke existaka nzambe moko abotisaka bato ya mokili tolobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti prise bankoko ya biso baindo batikalaki koyeba te ke alaka na nzambe moko akoki kozemisa moto ya mokili bango bayebaki bato ya mosuni bakosalaka mosuni molimo euti na mokili ya molimo eyei kolata
mosuni wana po benga ma moto. Moto aze composé na bizaleli misato. On a 3 facteurs. Corps, âme, esprit. Moko soko ezangi na kati wana toko benga moto te. Il faut âme ala elimo, il faut esprit ezala molimo, il faut nzoto ezala mosuni. Bankoko ya biso bayebaki nzoto ya moto eze enveloppe. Molimo contenu oyo yaka na kati ya emballage. Bankoko ya biso bayebaki esengelaki babate la nature po tata keli likolo na sakelaka nature yambo ya moto po moto anyokwa mate. Ayebaki ke moto akotungisa mana libumu pasi atiaki soko Kongo bololo. Ayebaki moto akoka nzala atiaki na mai atie mbisi monganza mpoka bowayo yonso na kati ya ibale ati matembele bitekuteku ati yonso po moto anyokwa mate akelela te. Moto ayebaki aze constitution naturelle esengi abate la nature oeze ko renouveler borgane na ye pe kozala na ye. Wana bankoko ya biso. Bankoko ya biso bayebaki te ke nzambe moko existaka oyo moto ya mosuni akoki ko bata maye. Bankoko ya biso batikalaki koyeba te nzambe moko ya sterile abotaka kabe mwana moko a négligé mwasi a mema mwana epai na ye na droite bafanda babetaka soko masolo nini bango mibale nde bayebi. Bankoko ya biso bayebaki toutaka na mokili ya molimo toyaka na mokili ya mosuni na objectif to na but moko bien précis ebandeli boko kisi mbotama kokola pe konuna kimobange nde moto akozongaka na mokili ya molimo kokenda kopesa rapport ya mosala oyo bakomotindaki yango nsiku yango bankoko na biso bayebaki. Loposo pemba yei abandi na ino nako depuis ba valeur ya felika ba valeur ya baindo bato yonso bayebaki eloko moko ya ntina bakei. Oyebaki kosala ebende, okay. Oyebaki kosala bwato, oyebaki kosala lokole, oyebaki kosala bambeki, ba pot de fleurs yonso okokenda. Tozoki libaku ya koleka na Académie de Beaux-Arts, to de mauvais arts ndengene sonyanzila bako benga kayango. Déjà tozalaka kosala analyse. Na ba dessin taillé ezalaka na kati ya pyramide. Soko moyindo ayebaki kosala ebende te bakokoka ko tailler na kati ya pyramide te. Po pyramide eze mabanga superposé. Soko bayebaki kosala ba corde te bakokoka ko matisa mabanga te na pyramide. Soko bayebaki kosala ba puli te ba grille te na yebite botala mabango ba superposa na ba pyramide. Ba pharaon yonso o batia banzoto na bango na pyramide bakunda bango na objet d'or. C'est-à-dire tu ebaki kosala ba coupe d'or, tu ebaki kosala ba chaînette, ba bracelet, tout tu ebaki kosala. Moto yo wana yebaki kosala. Soudain a commis observateur ya mokili. Motali mokili. Te. Esengeli biso nyonso totala peto muna. Ndenge nini moto ya salaki? Ndenge nini moto yo akelaki? Balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité. Son frère ba koti a confusion. Afrique berceau de l'humanité, balobi Europe vieil continent. Oh. Ezemawa. Afrique berceau de l'humanité. Pomi kwa ya kala. Ekutamaki na felika. Donc ye maman aboti mokili. Mende ni bakoki koloba mwana oyo aze kala koleka mama na ye. To mwana oyo aze mokolo ya mama na ye. C'est impossible.
po baluka ba détourner attention ya baindo. Loposo pembe malinculé, tango ya comprena ki 3 secteurs esalaka développement ya bomo ya bato. Secteur scientifique, secteur politique, na secteur religieux to mais spirituel. Abandi na mais spirituel o ebi moli monde akokambaka politique akei kokamba bakalaka to baya mayele. Abandi na ko falsifier ko kela homme religieux artificiel. Biso bankoko ya biso bayebaki babota makana bilembo ya bonzambe. Yango bomoni yambo fumu kimbangu abotama, mo pepesi botamaki kimbangu fula mwana lele. Annonce. Mokolo yango ba aigle pe basingeli mapata po ya ko annoncer oya zeko ya asimbi mabomba mi ya molimo. Bango ba yeko kela homme spirituel artificiel. Tata moko soko ndimi okomi mwana na ye. Te. Ce n'est pas de fait que ya kondima tata moko na balabala ndo okomi mwana. Ba komaka mwana ya moto te kasi bakobota makabongo mwana ya moto. Babandi ko tangisa bato ko former ba homme religieux artificiel. Oyo sikawa bakoya ko koba mosala ya colonisateur. Ata soko bakozala te. Soko Biblie ko tikala na mabele ya Felika, bango bako continuer ko régner en maître. Bakei na bato ya mayele, bakei na bato ya ntina. Oyo batikala ki soko zeteti. Motuna yo bako kata batele misili kola nzete tikali lokwa référence pona bateti mosusu. Tozalaki na mwanda na botamboli nane songi nzila na bandeko ya diaspora. Bomoni tokendaki na mwanda village kotala nzungu oyo bazalaki kolambela baindo. Tolobi non seulement bazalaki kolambela ba prisonnier mais tolobi nzungu bazalaki kolambela baindo. Ça dit soko moindo azeteti bakotia yo na nzungu wana balekisi mwa ndembi bati mafuta mungwa bapesi bandeko na baindo balia. Oyo pa koboya kolia lobi ye mota kokota na nzungu. Baboma moindo na lolenge yonso. Tolobaka ezena ba pakebo mosusu tango baza komema baindo na boumbu. Ndenge bazaki kokangela bango kwa bakokanga kangando. Baindo mosusu bakufaki. Babangi bakoma na bango na Amérique. De peur que bakenda ko développer épidémie moko kuna. Batelemisi masuwa babwaki bango na ebale. Na ba oyo bakufa, na ba oyo bazena ino na bomoi. Wanangai na yo moindo. Eloko ekotaki na imposition. Yango de fois entre parenthèses so na zeko tala ndenge ba rebelle babomelaka bato na est ya République démocratique ya Congo. Na monaka ke mondela zena sima. Poeze exactement ndenge bazaki ko bomela bankoko ya biso. Bakokota na mboka, bakati mitu, bakati maboko, basi ya zemi bafongoli bango mabumu ndenge loposo pembe azalaki ko boma baindo. Ba préparer homme spirituel artificiel. Oya komi kote ya paradis imaginaire, oya komi kote ya bakoko ya mindele nesika ya bankoko na ye, oya komi kote ya nzambe importé, nzambe moko ya mandefu milai, nzambe anga fandaka na kiti moko ebalukaka neti kiti ya ndeko ndome. Sika mandefu ya nzambe ango ya kapembe ya ndeko ndombe ze moindo, mandefu ya nzambe ya kapembe. Bato baka na mandefu ya pembe Abraham, Noé, ye moko nzambe vie na bango. Yesu amibimelaka mandefu te. Ba grave bato biloko impossible na cerveau. Oye kokaki kozala comédie epai ya ba conscient ekomi lokola réalité. Yonso yo Biblie ekomi.
na tango ya bankoko ya biso eleko ya mayele tango tolobaka na tango ya bankoko na biso tomonaka bankoko ya 1400 avant loposo pe mbaya po après Rwandinga nku ezalaki falsification ya histoire. Toyebi moyindo akobotaka mondele te, mondele akobotaka moyindo te. Wana toyebi. Lokola bato bazali kotala sans komona lelo facilement moto azali koteya biso yonso touti na Adam na Eve. Tokoki kondima ingeta po Adam na Eve ezekaka mwasi na mobali. Mais te na contexte na bango touti na Melek na Sedek bakoko mibale ya mindele o babotaki Kayen na Abel. Oyo lelo na ba deba bakoka ko prouver te mwasi ya Kayen autaka wapi. Bato Kayen zalaki ko banga sika bazali ko tinde na pays de Nord ba uta wapi. Te bondi makaka ndenge wana. Homme religieux lelo ye wana tangisi moyindo automatisme. Soko adana F bali ya mbuma te nde tofandika botobi loso na madeso ekitawa ekiti na alambi. Nanya lambi. Oze kotala moto aze koloba bongo tata ya mokolo aze na mandefu libandi aze koloba biloko ya ndenge wana na miso ya bandimi. Soko adana F bali ya mbuma te tofandika kaboye fufu na soso ebimawa. Automatisme. Te bankoko ya biso bayebaki tata kelili kolona se aze fruit ya mosala akutana na barate ben perfection. Tolandaki ne songiantila na masolo ya banoko na batata basi. Tata mokeli tango akomaki pe na makaku bongo soko ezalaki rate. Azongi ya bandeli po ya kokokisa moto parfait. Po na makaku moto alobi te. Boya otanga siku merci mono anza. Nebika mitema mibeti birote boya otanga siku. Moto nde être parfait yango ina dernière position. Et sika tata mokeli ya mikokeli. Te baindo to yebaki ke to ali fruit ya mosala. Mokili etambolaka na automatisme te. Yango bokomona moto ya ebandeli alalaki na ba grotte alalaki na madusu ya banzete moke moke soko mbule bandeli ye mosika yambo akoma na grotte akopula te malembe me forme oyo ezalaka na grotte nga na kotaka forme oyo ezalaka na banzete ya minene nga na kotaka na kati nakokina mema yango te bisika yonso na kobanda kozala tango moyo eze makasi na batama tango mbule bandi yango wana evolution moto abandi kokumba mai na maboko eza kokoma te na destination mwa mosika soka yoki posa mai yakitake bale abandi na koluka na ba moyen naturel mwa eloko ya litonge yake ya tokeli eza insuffisant zo mema mai muke abandi na kokata ndako ya mbika malembe atali ndenge balambelaka na argile ndenge potopoto wana ya argile ekembaka lobi te oyo koki kosala yango eloko forme lobi sima lobi bambeki ebandi kosalama évolution moto aze kopusana aze kopusa mayele moyindo alaki na posa se communiquer yango moyindo asalaki lokole bato bafandi na bamboka bayebi lolenge lokole ze kobeta bayebi oyo elimboli son ya réunion ya bilenge ndenge babeti boye nkufa ya mokonzi ndenge babeti boye elingi kolakisa masolo ya bilenge basi ndenge babeti boye masolo ya bapaka ya mboka ndenge babeti boye nkufa ndenge babeti boye maladi ekoti na mboka communication bayebaki il faut base communiquer totala Rome Congo ndenge ezalaki soko to alaki pauvre soko to alaki mayele te Royaume Congo ezali kozwa Congo Angola Congo Kinshasa Congo Brazza enclave de Cabinda, Rwanda, Uganda, Sud de Gabon, Cameroun, yonso wana incline na kati ya Royaume Congo. Roi zeko fanda neteni ya mbanza Congo. Mazeko se communiquer
na ba gouverneur oyo basé de partout botala mécanisme pe soko roi kufi roi Zuma Kambo pe ba réunion bobo sénateur bien sûr ezalaki ba gouverneur basé ko uta de partout communication on ezalaki ndenge nini po nini balobaki Moïndo première grande puissance ya mokili tolobaka yango mbalo mbala po babenga yo grande puissance il faut science na yo eleka ya mokili mobimba, il faut économie na yo eleka mokili mobimba, il faut technologie na yo pe bonzambe na yo eleka mokili mobimba. Bongo nde bakoyebaka grande puissance mayele na yo eleki ya mokili, économie na yo eleki ya mokili, armée na yo eleki ya mokili. Bongo nde obengami grande puissance so lelo toze koloba États-Unis grande puissance so lelo pona ba valeur wana so balobaka Afrique ezalaki première grande puissance poto le kaka bo bakotanga ka Biblia balobi Pharaon alandaka bana Israël na bachar yambo azalaki komela mai na kupa no o bachaka soko na kitunga soko na sac ya Joseph tango baka koluka bilei na Egypte balandaka bana Israël na bachar. Curieusement tango ba réussir ko détruire homme religieux et si babomaki homme politique Rwantinga ku alongwaki ko kambema na tata keli likolo na se akomaki ko kambema bongo na ba portugais. La preuve en est azwa ki prénom e banda wana ba prénom ekota. Ngana regretaka lelo mona moto moso abota makola na ye mambweni. Mais po bimagine fille ya malongo nga kombolanga Sylvie. O ala na yo lukombo. Te na mokili ya lelo oyo ya ba artificiel oyo bato bakotalaka kasi bakomonaka te il faut zala na prénom babomi élite intellectuelle histoire ya bayindo bandi na 1482 Diego Cao a découvert embouchure à fleuve Congo histoire na biso bandi wana bakoko moko batambolaka bolumbu bazalaki be na ba cache sexe bankoko moko bazalaki kolia kaka misisa ba racine ndenge bango balobeli racine ngo batalisi biso te ke racine ekoki ala pe mbala te racine eza mondongo racine ali uwiri tiri bakiri fuiri racine ali suni racine ali biloko wana bino moko bo bakisa bakombo sika boali yango bankoko baaki kolia. Donc bakoko la biso balia kaka kimbiolongo bakoko la biso balia kaka uwiri ntiru bakiri fuiri bakoko la biso balia kaka na ebite élite intellectuelle ekufi babandi ko reproduire inconscience na ba cerveau ya bateau de génération en génération. Moïndo Longwe acteur, Moïndo komi observateur. Équilibre changer de camp. Beaucoup mon après traite négrière, toi après esclavagisme. Amérique bandi ko mata, bilanga bankoko bakendeki ko sala. Misala na bango e bandi ko tondisa ba miso na bango Europe bandi ko mata, Afrique e bandi ko kita. Ba africain to komi observateur. To yebi lisusu ko sale lokote. To komi ko espérer ko kenda paradis ko lia tomate monene kuna na paradis tomate ya monene neti kokoti. Wana na paradis. Na paradis e bato na ba lion ba solola ka ba fandi boye otindi pe lion kende tulanga téléphone na bosa na ina kati. Sope téléphone egwala. Bango moto ba yebi. Moïndo komi ko reproduire inconscience. Moïndo komi ko beta lisolo ya mwasi ya lota komaka mungwa. Yango pe to koma na mungwa na mokili. Eze mawa. Eze mawa. Élite intellectuelle, bokeba na vide intellectuelle. Soko vide intellectuelle yali, to pesaki ndakisa na motu ya masolo na biso. Nature akoya ko occuper na désordre.
vide intellectuel ezeko peser sur l'Afrique. Yango tango biso tozeko tala pe ko mona tozeko mituna. Mais pona nini yambolo poso pemba ya moyindo azalaki peuple fort. Moyindo a misale laki. Toyebaki ko tumba ko sala cuivre. Toyebaki ko sala ebende. Toyebaki ko sala Congo. Toyebaki ko sala Makwangola. Toyebaki ko sala Likonga. Toyebaki ko sala Yonso. Toyebaki ke poso ya léopard eze poso ya bokasi ya bokonzi. Toyebaki ke poso ya lion eze ya bokonzi. Sans concours ya loposo pembe to ya mondele. Mais depuis to kutani na loposo pembe, to komi auxiliaire. Sans mondele, biso to kokito vivre te, to zepe na raison de vivre te. Soko mondela lei dendo atindeli yo bisuka. Ngana mitunaka yango, na homme politique na biso bo tala pe bo mona. Ndenge nini bokokiko kondimaka bo acceptaka. Na mikadi ya tombola ekota kawa. Mikadi omoni mukadi mosuba tandi tala munene. Ya awa et pas mais vraiment bo ala pe na yebite quelque part ça dérange. Montazeko ko ponango na tombola licencié en na salaka science commerciale mazo pona mukadi ya tombola. Tant soit koutiango et gataba et comment na couleur ya petit pois ou bien otiango na détergent pour waneze original lelo na bilokos baze ko tinda mais na zeko le kananzila bande ko bolimbisa vraiment tu vois kaliboso na bino pona ko éveiller conscience ya bato na zeko tala ba ballon mosusu ya tombola mais sapato mosusu e bimi wana. Mais na yebite. Donc c'est-à-dire mondela zanga ki fulu akobwa kango. Akotisi yanga bibo kenda obwa kango pa ya banyama wana badi. Otali sapato zoko tuno linza nza sardine finani oyo sapato yande lipe fandaki na mai elembi tebi to sapato te ebimi na ballon. Bayebi mboka wana ya ben conscient, mboka wana ya bato bazangi ntina bakenda kobwa kela kuna. Na bilokos lelo na ba beki ezeko bima. Na bilokos, na baki kalungu, balambela kuna ba sokoli te. Bango moko bako sokola kuna. Biso pays le plus riche du monde. Mais bisonde babola. Bisonde batindeli makoso. Bisonde batindeli bisuka ya dendo. Mais ce que ba dirigeant na biso ba fandaka pe batunaka. Ba mitunaka. Pour moto ya zeko tala pe komona ye wana se posaka ba question ndenge tozongi na Genèse soko 4 tango to tunaka mwasi ya kanya uta wapi poto tali pe to moni to lobi ze anormal biso ba indo to uta na dana Eve yango to keiko doniche place wana kayen sika kenda na pays de nord bala bota malgré tika laka ko boma 4 personnes na mokili leki na ya belle makeiko kuta bato na pays de nord. Yango biso ba ito talipe to moni to keko donishe kaka na Biblia wana mais ndenge nini balobaka moto soko akufi miso a développer ba sens mosusu surtout les toucher mais ba memi biso na histoire ya Esau soko na Jacob moto a confondre poili ya nzoto ya moto na poili soko ya meme na ebite soko obomi meme kolate la poila ngo ndenge nini. Bakosa tata bomaki mokomboso alati poil me balobi bomaki ebouele meme oya zaki ko mais allez-y comprendre biso to talipe to moni na nzila ene songa nzila yango to tuni motuna Noé atongaka bateau azwaka banzete wapi il fallait ba siezala po tonga bateau fallait ba marteau ezala fallait ba sete ezala te bolobi tango mosu to kosa kaka akangaki yango na basinga abandaki kokotsa banyama mibale mais zena banyama mosusu eze lelo kaka na République démocratique ya Congo eze nulle part na mokili soko akotisaki ba lion mbula wana ya 40 jours lion aliaka nini po depuis bakela lion azaka kaka be carnivore donc aliaka kaka misuni bongo ba baleine na bateau wana akotisaka bango azwaka wapi
bongo ngungi, bongo kinchekwa. Po bolobi nyama yonso azelelo. Tala bato batali pe bamoni ndenge baze ko mituna. To kei élite intellectuelle bo tala pe bomona, bo banda ko mituna. Mais bolobi na biso bankoko ya biso batambolaka bolumbu bayebaka eloko te, mais ndenge ni bankoko ya biso basalaka pyramide. Pyramide ezalaki ndako ya kofanda te, ndako ya kobatela banzoto ya bafaron po bayebaki bazeba être moko supérieur. Pyramide ezali kaka esika ya kobatela banzoto, donc neti batombe toloba. Élite intellectuelle basé kotuna te ba grand mathématicien yonso. Lelo tomonaka table de Pythagore. Pythagore atangaka wapi? Serment d'Hippocrate. Posilisa na médecine, il faut ça là. Serment. Mais médecine est bandi wapi? Yé Hippocrate, père ya médecine, atangaka wapi? Mais na Égypte. Géométrie, algèbre, mathématiques, physique, et botami wapi? Dessin industriel, dessin scientifique, et botami wapi? Mélange de couleurs. Peinture, yango moko. Poto sali sa peinture. Mais yo moyindo moto sali peinture. L'élite intellectuelle basée ko reproduire ni inconscience po bango peneteni na bango basé ko tala kasi basé ko monate. Basé ko tangi sabana programme élaboré par l'UNESCO. Po bango bandi mae po tondi maero il faut bango ba accepter. To tanga ki ya kimpa vita te. Po bango balingaki teto yeba histoire ya kimpavita. Yango bake kotangisa biso Jean d'Arc. Oya bundaki po na France. Mokanda nini ya etelo etangisi ba valeur na biso. Ya vitankanga. 29 octobre utaki kolekawa. Ya 1665 ba kati motu ba memi yango na Nazareth na Luanda ba saleli yango misa obwakeli motu wana so ya roi na biso. Ok, comme la communion. Pour na nini totangi yango te? Po balingaki totala kasi to monate, apprenez les Africains à croire et non à raisonner. Yango pasteur, mathématicien, atangisi na kelasi 1 plus 1 égale à 2. Aye une église, balobi na 1 plus 1 égale à 1 au nom ya foi accepté. Yemoko na tongo, auti kotangisa 1 plus 1 égale à 2. Tango azongi na église au nom ya foi alobi 1 plus 1 égale 1. Apprenez les Africains à croire et non à raisonner. Yesu akufate amata. Yesu akufate amata. Te bo accepter. Est-ce que paradis ezalaka na kati ya mapata to amata akenda wapi? Te Marie abotamaki soka swaki zemi ya molimo mosantu. Inconscience boze kotala sans pour autant bomona. Te vide intellectuel, vide ya moi po na mo intellectuel esika toza komona intelligence. Batangisi biso balobi bakoko na biso balaki ba intelligente kasi baki ba sage. Po na nini babwaki bakoko ya biso na eteni ya sagesse. Sambole zoma aina sanza tata tonginda ko porte likolo molangi wana bankoko ya biso sagesse intelligence ezete mais totuni tango bato bakeli peinture bakeli yango na sagesse. Est-ce que moto akoki kozala sage soka za intelligente na tuni bankoko ya biso aze kotala mwasi ya zemi ayebi que mwana leki monene na kati ya libumu ndenge ka mwasi azemi aze kopema akoti zamba aluki nkasa tokisa mela yango na ti oyo tia na bilei mwana abandi kokonda na libumu po abota te na complication yango bankoko ya biso la majorité babotaki na voix basse césarienne boluka yango na lingala to na bankota ya biso. Mwasi abandi zemi lelo abandi komela kisi ya makila oyo baze kopesa kisi wana contre expertise ekwalaka te mondele motaloba soko mwasi abandi zemi abandi kilo bo bandi kopesa embuma moko soko mokolo yonso pona makila bongo bankoko ya biso bamelaka nkisi wana te babotaka ndenge nini. Moins de morts nés
lelo batu nyonso bazali kobota soko azali na chance déchirir, soko azali na chance déchirir, soko te césarienne. Mais balobi bakoko ya biso babotisaka tango wana te bobenga bango ba sage femme po baaki na intelligence te. Reproduire lelo soi-disant médecine moderne, élite intellectuelle, basé ko accepter ta valeur mon côté. Kari dentaire pa ina bango kombo nango kolongola kaka mino, moto atikala mahaba, mino elongwaka longwaka. Mais bankoko ya biso ba traitaka, ba guérisaka kari dentaire. Lelo médecine échoué, moto akufi azako se décomposer na moins de quelques heures seulement. Moto akufi na 11 heures, ndenge ba exposé wana yambo batia na morgue. En tout cas après mukolo moko il faut boya balongola biloko yonso ya libumu. Po malgré formol moto akopola, mais bo kanisa bankoko ya biso basalaka formilo bambo maka ba pharaon. Ba pharaon bakufa liboso ya Yesu, banzoto na bango yali. Bakufa liboso ya Yesu. Ba 3-4 000 ans passés. To ambo maka banzoto wana lelo bali. Moto wana bolobi alaki sage, alaki intelligente. Moto wana bolobi azalaki sauvage, atambolaka bolumbo alatake corse d'arbre. Moto yebi komisalela peinture. Moto yebi komisalela pyramide. Moto yebi komisalela likwangola, likonga, câble bracelet yebi kozwa ivoire, asali nango ba perle. Moto wana tambolaka bolumbu. Te élite intellectuelle telelo bazé côté yango bato. Bali côté yango bato. Prostate. Lelo soko beli yango il faut kufa. Opération nango simbakate. Lelo cancer. Basi bakomi kokenda ko kufa libele moko bakataki libele. Cancer ya col d'utérus et biki sakate moto akokenda. Mais na tango ya bankoko ya biso biloko wana bisalaka te. Moto azalaka sauvage. Ndenge nini ayebaka ko garder nature na ye. Te. Tozé ko reproduire inconscience voulue installée par l'homme blanc. Homme politique a tunaka motuna te. Homme politique a mitunaka motuna te. Po nini photo demeurer ba marionnette ya loposo pembe. Po nini photo vivre sous charte de l'impérialisme. To pesa ka bandaki sa. Conflit na biso République démocratique ya Congo na Angola. Po na frontière na Kaemba. Bango balobi te. Bino bo pusani bo tiba bor na to mayele suki biso. Et sengela ki to sala appel biso ba congolais to benga ba belge bango ba angolais ba benga ba portugais ba ye wana ba ye ko se décider ba kolomboka biso ba esclave te portugais habité abo pusindambu te belge habité oh koti suki sa wana bango nde basili sa conflit ya Kaemba ba belge na ba portugais ba politicien na biso ba koki ko tuna te. Pour nini photo demeurer que vivre sous conférence de Berlin 1885. Olingo kota na Angola, bazako joyau étranger. Olingo kota na Congo Brazzaville bo yebi ko bossa na te période moko na Brazzaville alaki boma congolais soko zairens, zairois tikanyoka. Metozeli bota moko ok pa ya bamanyanga ya ngambo ya République démocratique ya Congo baze ko sala bilanga baze ko sola na bamanyanga ya ngambo ya mfua nkota yoko mais lokola frontière tango bakaboli Afrique lokola gâteau oya tikalaki na ngambo ya ba portugais a komi étranger to étrangère mais totala petomona ndenge nini Indien zeko ya na République démocratique ya Congo. Aizeko ya na Afrique. Ayeko imposer biso. D'abord, asali est forte. Ya maîtriser nkota na biso. Te imposer biso. Na ebite, bo félicitaka pe ba Congolais te. Ta pa rapeti moko, pesani moko, zirete moko. Congolais zeko yoka yango. India sali est forte. Aye balinga te oyaza koloba wana a ramener biso to comprendre yango mais à s'imposer à kofuta biso donc ayena barème salarial na ye alobi kofuta ba congolais 130 000 francs ba congolais ba ko sala ke paye ya bendien conditions hygiéniques n'est pas assurée donc
soko ko sala zongo na sachet ko suba sala bwaka libanda point barre. Homme politique. Est-ce que boyebi ke bozeba politicien bozeba konzi po ba konza mibali? Te makambo yango esilikisaka bino. Tolobaka boko silika. Mais salaka biso esengo po boko pasuka te. Mais bokeba soko boko silika makasi ya AVC ali. Toko rappelaka bino. Po ekenda bato etikala bato. Tué, il en restera un. Ndenge nini toute une génération ekokeza la sacrifier. Ben investisseur yonso tokoluka ba yeibe ko investira wa na milangwa. Ça doit cesser. Homme politique, est-ce que vous avez para responsabilité na yo? Est-ce que vous avez un devoir ya encadrer homme de science? Bino bon mais religieux distraction. Mbonda tango yonso azali ko ya mwana Yesu, azeko ya makolo na milai, ako ya mokolo nini? Ako ya mokolo nini? Vous avez prôné ma verset, vous avez faire accepter ba indo pauvreté, misère. L'exploitation de l'homme par l'homme. Beaucoup d'églises et na pasteur, ba célibataire, ba pauvre. Bino nyonso bo fandaka et pas ya baboti. Kaka pasteur ndazeko sibi révolution. Bino be malen d'ici. Persévérer. Un jour na lola, tokomona nzambe, ye azalaki célibataire à Bali. Azalaki et pas ya ba parents, a komi locataire nanda kwa monene. Alongo locataire, a misombeli lopango, bandi ba voix. Mais ye pasteur motazeko mona lola. Oaze ko te ya yo heureux au pauvre. Ba pasteur balingi ko za ba bolate. Pasteur ba yebi ko kenda paradis te soko kufite. Mais bo ya na église kaka boloba pasteur na lotela ki ndoto kufi. Mokolo wana boko kota jeune prière ya ko benga esprit de mort. Mais soko loteli pasteur na lotaki ke okiti na aéroport ya France. Soko ya Charles de Gaulle ou ana pasteur abi ingeta nzamba zeko la kisi élévation. Oh, donc paradis, élévation zene na mikili ya poto. Bango kuna nde paradis. Te, bo accepter ko kufa po bokenda kokuta na Yesu. Te, ou soit te bo yebi ke bo zeko te ya bato lokuta, bo zeko te ya bato mabe. Yango tolobi totala peto mona. Pona nini ndenge ba église zeko se multiplier. Ndenge mabe zeko se multiplier. Bana bayindo beba ndoki. Bana loposo pembe baka bandoki te. Moto soka komi suki ya pembe ndoki. Nanya ko batela bato wana na bana na mibange l'État. Mais l'État nini? L'État a une inconscience. L'État a ko comploter na loposo pembe po ya ko kotsa mandoki pa ina ya sala rébellion. L'État a ko comploter na loposo pembe po ya ko bomba bandeko na ye. Wana l'État nini? Wana politique nini? Te homme religieux yeba ke bankoko ya biso bayeba nzambe. Roi Léopold azeko lo bayango na ba premier missionnaire catholique. Ba kwayaka nzambian pungu vidi mukulu mawe je que sais-je encore. Ba yebi ke kozwa mwasi ya moto ko yibeloko ya bato eze mabe. Bankoko ya biso bayebaka. Mabe salaka me bayebaka oyo moto ko sala yango akobuka. Na principe wana yango bayebaka ko maîtriser nature. Lelo na ebite faculté à droit na mboka na biso toko simba bino mikolo zeko ya. Ba dossier ya mapango boko mona penza ke moto emonani ke oyo a gagné dossier. Mettons mon sous procès golala 20 ans. Ba avocat bazeko ko arroser dossier pour chaque jour. Boyela ka bango quelque chose. Ba élastiquer dossier. Tema yele mabe aloposo pembe. Tokendaka na mise kotala misala ya bakoko tomonaka statut de justice oko violete po bakoya balobi liboso statut de la justice yo moko saka ngai ndeko na bino botale na lobi na yebi eloko te na yibaki te na bomaki te na violaki te soko na violaki mabe aussitôt soko yebaki likambo okay. Okay, soko ezeyo okay. Mais lelo, bato ebele to kundi.
bato ebele baze condamné, bato ebele bazo pourrir na bakacho, baze ba innocent, faute de moyens, asambaki na moto aleki na possibilité. Donc il a su que sans bonzambe politique eze ya kokufa, sans bonzambe enseignement to homme de science eze kokufa, sans bonzambe eloko eko marchete. Corruption. Vous savez comment on a ba vidéo eze ko tambola. Deuxième pays le plus pauvre au monde, République démocratique ya Congo. Deuxième pays le plus pauvre. Après Yémen. Mais ba mabele na biso. Eboti sakeloko nyonso milona yonso. Te. Vide intellectuel. Yango bato mosusu baye ko s'investir. Chinois kei na Europe. Amemi bo chinois. Amemi bo chinois. Bécole chinoise, ba restaurant chinois, amemi yonso. Po bana na eba père de culture te. Po bana na eba père de culture te. Ba arabe ba yei na mikili ya pototo ba yei pa na biso na Afrique. Ba memi ezaleli, ba memi ba école, ba memi identité na bango. Bongo yo moyindo. Ba dirigeant na biso. Tenika ka ya pambeze ko la kisake basé ba marionnette. Ba travailler pour faire plaisir à l'homme blanc, maître na bango. Tel est là, basé qu'on soit dirigeant africain, local là, gouverneur de colonie. Bo souffrir to kabona po ya mokolo mwa lelo. Tolobi Afrique a zeko souffrir. Na manque d'intellectualisme au vrai sens du mot. Tout ce qu'on reproduit inconscience na ba secteur yonso. Yango ne songiandila ba yelibiso etelo ya sika. Vutuka vana pambu vidila tozonga na sika to bungela. Biso tolobi kimia ya mfumu kimbango balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka isusu. Matondo mingi.